MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, ezalinga wabino la gardienne du temple. Lelo makolo na yenga oto beta masolo ya basantu. Bandeko babolingo, kane na bisa bino mboko to pe mate to vana kimia te. Kolala kola muka mambo bima ya sika. Nini? To mona rara ba photo ya passer Ken tala etamboli alati libaya. Makamwe passer Ken lo ambalati libaya. Bino ba passer Ken c'est parmi ces passeurs respectueux communauté respectake yebi to kana ba betiste na bozo bate. To mona rara passa na libaya. Zaire Gangi, Zaire Ziki va supporter Bagangi et ba commentaire bandi et que zongi. Ba msou lobi c'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé to ebisa rabino bondi marate c'est confirmé nini. Maintenant to ebisa bino no Philadelphie za communauté ba des fois de bondi marate yango misale zo funda. Ba msou lobi te ezali babenga ngonini tenue traditionnelle ya baganayen parce qu'apparemment ba pesi yango akene côté ya na Ghana passer suki na niwana mutu a kabila ki lamba wana pesi yango bon namoni j'ai vu des images hein. J'ai vu un papa là azu elibaya yango tomboli yango c'est pas spécial passer ken ba lobite ezali na ngaka elamba traditionnelle. Bamsubal birien, hasard et raté. Bino boromona traditionnel, mais la cima traditionnelle m'a envoyé des batamiguna. Et Batumsuba indigné, Batumsuba sépélité, Batumsuba occupé, Batumsuba regretté, Batumsuba trouvé normal, les agistes et là-bas. Bamsou n'a mon en commentaire, on est bien habillé. Libaya on a bien habillé, et bim c'est bien. Macamboué. Et. Balobi, c'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. Il n'est pas à la rayango. Naïeta molobeli, défenseuse. Super défenseur, échange kanana. Na féminin na ébité. Super zaga défenseur. Yabasantu. Molobeli yabasantu. En même temps, mozongi si basantu nanzela veut dire sinzili. Nalobi mambo ko lega boyete to mema yango na cour suprême basantu to le bela yango bozo kama amnyo suma bete mutomayela yo ka bible lobi mutomayela yo ka nan OK oyoki ou analyser bon so esengo commenter ou commenter so pesa c'est esengo pesa point de vue ou pesi point de vue ma finga oh bien beau finger rawana na babilobela oboya bokoma na ba commentaire sans comprendre et so parabino et au même bino d'il part et au bongisa pété au contraire et aux ongles bino décima faut à la battu faut go réfléchir ça et batu babeti mabako OK et là il faut beau comprendre to peut beau retenir ya liboso ezake batu babeti mabaku sur ce ezali tenue traditionnelle ya baganaye ezali malamu ne batu musu basolo ba rien de grave ezala mabete na mundu musu ache photo ya John Dumelo palati lo moi ba jarwana oh non certainement eu inspiration à aka on sait que nous avons inspiration na ceux qui na binga na artiste ba star ba tomokili et beti mabaku et que dit la Bible par rapport au scandale parce que Ken makomi zolo ba kolia ndu nezali sungote mais ceux comme li baku pona ndeko na ko liate
conseil nga na opesa pasteur ken na ba pasteur mususu to pe basali na nzambe bana na nzambe ba chrétien misusu ezake connaissant ma communauté eloko tout mutu asalaka avant osalango avant oloba likambo songolo avant olata kanga dadi avant olata elamba songolo o tenue traditionnelle onini toyebaka ke eloko eolobisa tango passer nani oyo alobaka na bato kata morceau botia yango na réseau ayebaka ke morceau wana ekolobisa coupez ces morceaux mettez-les sur les réseaux ayebi ke morceau wana ekogangisa mokili yango alobaka couper mete tango bapasta balataka bilatela mwanza bayebaka ke eloko oyo bato bakoloba do paser ken ti azolata libaya po alataki yango likolo ya chere wana te mbala moko likolo ya chere wana te je ne crois pas bakabelaki certainement ina kolatela wana ndako soki ezaka alatelaki yango likolo ya chere prochainement je crois akobongisa akolinga soki olatela yango likolo ya chere te parce que déjà ntongo aye koteya aye mobimba alati normal mais je ne crois pas non plus alataki yango likolo ya chere basali cadeau oui mais ntango azongi nango na ndako na ye atali yango na miroir ameki yango amilobelaki nini amona ye nini certainement mama pasteur azalaki pe wana ata mama pasteur atali balobaki nini c'est beau c'est joli c'est bien faut mettre ça des mains bakanisaki te ke bana nzambe bazali oyo bazwaka pasa lokola modèle parce que bato babeti mabaku bato baregrete bato basepeli te bato mosusu baleli balobi na ye pe et pour éviter ça papa pasteur mbala nsima kolata libaya lisusu te papa kolata tenue traditionnelle ya baganaye lisusu te o biso oza baganaye te biso oza baganaye te biso oza baklisto eloko nyonso moklisto asalaka eangajaka ye eangajaka baklisto nyonso basantu kombo ya yesu na kati il faut koanalyse monali nasala bato bakoloba nini ekosala nini ekobenda nini ekopesa nini voilà c'est ça nde nalobaki na koya napesa conseil epa na bato nyonso bana na nzambe nyonso basantu nyonso avant kosala likambo surtout so oyebi ke osala ngo na miso ya bato na kati ya chambre na yo bo wana etalika yo na salon na yo wana etalika yo so odefile tacle etalika yo moto akomona ota ya kobeta lisolo mais so oyebi kokobima na miso ya bato et surtout oza motei oza mosali na nzambe lata malamu analyser réfléchir des fois que eloko oyo ntango na koloba yango to eloko ntango na kolata yango to eloko ntango na kosala yango bato bakoloba nini peut-être les gens diront nayokaka bato te so bato bakoloba baloba so bakobeta te na bonzambe ekendaka bongo te na mokili nde so bakoloba baloba oui mais na bonzambe ekendaka bongo te pourquoi parce que il s'agit ya bafoi kondima ya bato et bible ezopekisa koscandaliser foi ya moto ata eloko yango eza mabe te mais soki ekoscandaliser il faut s'abstenir c'est ce que la bible dit mpona nini mpona kobatela kondima ya bato il est écrit que les forts supportent les faibles ce qui veut dire bafaible bazalaka nga na kobetela nga kara na kolekisa na ngai nalota ndoto moko kala nayebi te so nabeta lisolo wana awa kala na église mo nasambela naloti ndoto totelemi libanda namoni papa pasteur ya église abimisi ngondo abandi kokwanza ngo abandi kokamukusa ofeti azokamukusa abimisi ngondo abandi kokwanza na miso ya bato moi quand j'ai vu ça nakipe na nga te j'ai trouvé ça normal mama moko azalaki wana ntango amoni yango atie et du coup abaluki akei
tant la moine comprenait sans sans doute on était la big monsel dans un moment à deux interprétations expliquées abi c'est ce qu'on appelle des faiblesses à lobby et bah on a que faiblesse yo yeux normal mais mon soit bêtili bako par exemple c'est ça donc il y a des forts il y a aussi des faiblesses to battre là-bas faiblesse. C'est la famille, certainement vous allez très bien. Les amis, n'a passé message, n'a passé conseil, n'a mutumoko, il y a motu ya penza makasi. Ils sont partagés vidéo oyo nzama wapambola. Obik sa mutumoko na liwa. Quand tu kota TikTok, bobi TikTok neza la o ka koti pour okuta na vidéo mo ba vidéo mingo to kuta na ngoza toujours intéressante. O reza vidéo mo ba balandi trop par rapport. Nakuta na video mo shko to belo monyo na moni no mo azobina alo belo azobina ka shko na titre ba komi réseau azobina la nini asali 27 ans vie et balubara nini asali 27 ans na libala 27 ans et matin mobile lali ala muki abisi ke non azajar na été akekota libala pa ya chiza ta mobile ki pa chiza. Et à sali 3 mois, il pas 3 ans et 3 mois. 1 des 3 mois. Bah, sali AVC. Allez-y comprendre. Bah, sali AVC. Des raisons et à zobine la ngwana. Ce qu'il faut voir dans les commentaires, mi bali. Au cours de la passe à Mouningate. M'soit comme non. Moi, si. Yanda, kotope, moi, si à malamu. Il faut continuer toujours cause la. Devoir na yo qui peut m'embona te mususu kuna oh non mino be mbali nde bazala na mamu na bango quelques plus ou moins de mois passés nakuta na lisolo mo na TikTok je crois que bele ba mona yango normalement na aussi la émission quand na episode bino elo so eleki ngai ezongela ngai soki eza elo mo oke non nzamba lingana lobela mpo bikisa moto ezonga plus ou moins 2 mois passés nakuta na lisolo mo similaire 22 ans mariage tata moko amo bimana camarade ya mwana na jeune fille quoi et ba vingtaine d'âge alors et sali que un matin la muke bisi mo sine écoute ti yo nuni mingi. Tu as vieilli, donc on a limité sous ba goût il faut mon azon se mo bolingi dans autres moi kamoke moi uja ne sala bien atiki moi sina ba misatu akei na ye kosa la vie na mwana wana ya mwana mwasi wala mwana moke alors bagina holiday wana basala accident mbala perdre ma colonne na maboko. La jeune fille écoute, je suis trop jeune. Hein? Pour nous, on m'a mis kumba motindo na âge na ngai. Désolé, ngai fonatika. Atike na état major wana akenae. Mama bana tanga yoki na musika sango aye kotala na hôpital abisie na ye libala teme. Na ye quand même na zo soin na yo. Parce que na yoki ko sali accident au perdre en bon na makolo du coup moi 7 kg. Et connaissant que tu n'as personne na yena sunga yo aux soins et au se rétablir total ane mambo okendele. Au fait concerne na pesa ezanini bon mingi eza mibale bo basi ya mabe bazali ya moko mais basi ba buma mabala te généralement moi si abali aboti bana na ye 4 5 6 un matala la muya bomili bala. Et so mon moi ça bomili bala bominatina sur 100% baso ba moment mabala 95 ba moment mabala natina tant dans le batina donc raison ezali valable voilà donc on a supporta été madame na yokufa o libala te nazo encourager divorce te mais basi ba moment penda mabala te neti mibali pourquoi parce que moi ça a toujours perdante. Non seulement ça, moi c'est dans la responsabilité, il y a Kosaranate. Et c'est vrai, vie à Bana. Koko la Bana, ils ont devoir tatana maman. Mais maman me m'a plus sur mon combat. 80% si je peux dire.
ya omoni basi ebele atali sona bomili bala bano ba sukapi avandi malgré elle yango penza te lo na lina loba concerne elle na pesa weza bomoni ba mabale belé hein ezala sécurité ezala miraille ya sécurité pona bato ebele pona ba couple ebele pona basi ebele pona mibale ebele ce qui veut dire mokolo kobima libala wana obimi na clôture à sécurité liwa ezelo tu seras exposé et otika mokili ya bato papa olanda ngai nzambe moto a permettre mo okuta na vidéo parce que wana projet oyo vanaka mwana mwasi wana walangwisi yo motu mikolo walabusi yo wana po mibali na kosanfute bakipara te oka après tout mibali basala biloko bongo trop mibali nakota kosigné biloko bongo basala te ana mwasi na ndako akende hôtel libanda eyinda so abengani nga na kei na ngai mibali basignaka trop biloko bongo basignaka trop nzambe moto permettre mo olanda vidéo oyo parce que baluki yo na baforme tout baozwa te mpona nini parce que mwasi oyo aza pembe na yo asécurité mpona yo bapriere na ye ebatelaka yo et du coup mpo baboma yo fo alongolo pembeni na ye oyo loba frère Patrice Satan so alinga boma yo asakana na yo anionga yo alongolo na présence ya nzambe abimisi yo na clôture ya sécurité alongolo bisiko ayebi ke oza protégé wana aisole yo aacheve yo batate ebele bakufa boye ebele bakufa boye moko mosusu na olanda émission moko na YouTube tata mo baina osundoli na hôpital aza na problème ya mbasu asali bamwa soki bane babandona ye bakima ye famille moto ayaka te apola lokolo nzambe ndenge azaka nzamba mawa médecin moko andozwa soin na ye docteur oyo abandi otraite ye mbongo esili mbongo eza te mazotraite ye kado c'était un ange sokomoni bato bafilmaka wana bazwaka banini basalaka baémission bareportage ya babalabala batuni baquestion non famille na ngai abandonne nga ce que j'aime la reconnaître sa faute batuni oza na bana te atangisi ma ya misu abi c'est de ma faute abi j'avais abandonné ma femme et mes enfants à cause d'une maîtresse déplace les kame ke nakozwa ngai et du coup bana bayoki sango mama yoki sango babona bango pe koya c'est ça et ndeko ozolanda nga molibala na eza miraille ya sécurité mpona yo mokolo oko obimisa zolo na yo wana okei parce que tu as trouvé mieux parce que mibali mingi bango bakanisaka ke ya pasi eza mawa en fait le vie asali AVC so bolandeli boyokaka ke ta mosusu AVC wana ebetaki en plein magoda oui mibali bazala ntina te nauta nalobi yango mikolo mbala ebele bamisusu baseki bamisusu bato mosusu bacomprene quand même les hommes sont bizarres oyoka na ndako bapesa ye mafuni madendo te ta satana nde azala malin sikotanga ke libanda bango opesa mafuni madendo encore bainterdit ndenge ezalaka na elengi bainterdit ezalaka na pilipili moko akosakana te et du coup amoni yo nde mokili esuki na ndako na lia yango te kote oyo aya te oyo oya eya après aza capable atika libaya na ye foyer na ye ya 15 ans ou à construire et eyemba l'effort du ciel la puissance de la destruction et agissera plus vite que la construction oni okwami osali boba ona baba na mwasi na yo bosa mais likolo ya mafuni madendo alandi bilenge libanda kuna ti nakuta na video moko coach Ben apostaki na continent encore Ben Ndoki coach Magoda na version mbote ba conseil na buso ba pesa bato wana kavia lifu mwana mwasi moko akiko meka na mobali ya bato ndako ayo pesa témoignage je crois bato bele balanda yango tina niveau asumbisi tata ya bato siko mibali balinga buso babongo
okuna ba côté dale na ndako ba kota dale te très bien okufa likolo ya dale okabilo azolanda kuna eza ba mamo eza ngatina miamu te memena liwa siko ya moni neti keno ya mwana de vie papa mon mwasi wana amira ya sécurité pour na yo so saliraire ba okundo kalate. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, qu'Émile ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits,
même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.